Lelo a commis à 10 ans. Vraiment 10 ans, et ça une année. Et ça fait 10 jours. 10 ans, et ça nous l'a ébélé pour nous. Protection du vini corona Yahweh, Kimia na yo, Eumera na ye, na Kumbo na Yesu. Merci d'être venu dans mon anniversaire, merci. Pour la émission témoin anniversaire il y a biso moro ya bana na biso donc en la ultima réseau pesa toujours makambo merci na président Munyanga merci na Mr Badjo merci na Diogo Solando. Oui, pour notre honorer 10e anniversaire à moi, to comme Nzambe, to kosanga na Nzambe 10 ans et ça muke abakisele soit à plus de 100 ans. Donc Nzambe a pesé ka maele na mamususu pour akola bien quoi. Ngai pe na sepel nango makasi. Aza mwana azaki muke na moni akoli. Yenza m'a protégé si lelo ya kosi 10 ans na sepel makasi ngona ndeto sa moi c'est mono nde pour na sepel sa mwana. Comme na ya kokisi 10 ans chiffre rondo ezamo de sengo sali biso sengo yango to sali mo loro mo pona bana bazala kimio à l'aise vous pese pelisa biso. Elle est toujours dans les bons. Malgré la baki ma maman n'a rien de calendrier muke mais na kumisika Nzambe parce que 10 ans ça facilité hein. Je souhaite que parabéns na mwana talaka mwana ça sali 10 ans ça 10 ans facilité Nzamba abatile pendant 10 ans donc Maramnus to salarié pour na bana bongo lobby. Tout à la représenter tout à des médias on va fitir na ngayeyo et heureusement Maramnus qui est dans le banc. Je le souhaite seulement le meilleur, le bonheur dans sa vie. Merci. C'est bon. angolaultimaora.com ya ingénieur bravo balobi deux fois té do yenenga zawana boko fanda pena bo information bo zela mais déjà mi komeleli pardon si tona to monango té hein ingénieur bravo batika yo
balobi intellectuel ya tanga donc ozana na deux boutons mais deux boutons monanité na image donc comme ça ba boga ba belle fille donc information na source sûre donc yé pour vos informations vous allez voir télé réalité bato to États-Unis bato Europe bato monde ati botala yango yo site oyo ngai pardon site abonné to monate vous comprenez il y en a ça ba ko ba site musubo tika biso pardon ba site belé bo sokola te bolinga maité ba sokola kate mwana sokola kate askour.
esengo makasi mpona biso komona yo otiki ndako na yo koyaka bisengo na ngai naloba kaka pendant 1 minute mpona likambo moko toyebi awa oyo ngano toyebi eza mpona kosepelisa mwana na biso na koma Manase. Ezalaki na mokolo moko mwana yango abotamaki ti lelo akomi na 10 ans. Vraiment 10 ans eza une année te, eza pe 10 jours te. 10 ans eza mbula ebele mpona moto. Donc eza esengo makasi mpe tokumisi nango Nzambe makasi par rapport Nzambe apesi biso mwana abotami ti akomi na age oyo ya 10 ans. Yango moni ke lokola baparent bamonaki bakolekisa yango ndenge wana te, esengelaki tosala mwa setada oyo nde tosali boye mpona kokutana ngai na yo mpo tosepelisa mwana oyo Nzambe apesaki biso. Yango wana totombeli yo vraiment koya malamu nyonso tu eleka awa vraiment na kimia. Nzambe oyo apesaki biso Manase pe ye Nzambe oyo azobatela ye asalika koma na 10 ans. Et Nzambe po apermettre alongoli yo place ozalaki ti okomi awa mpo tosepela na 10e année ya mwana na biso. Nzambe wana abatela biso azala na biso nde toyaki na kimia mpe azonga na biso ntina bandako na biso na kimia. Yango wana liloba ya ngai naloba Nzambe apambola biso. Yesu bolingo 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 na yo etongi motema yango nayembi na nzembo. Yesu yoza malamu we malamu we malamu napesa yo na kongoli yango shilo yoza malamu we yowe malamu malamu we Sambi nanga oye mandoka nanga bama makasi nanga bama oh bumupi nanga bama oh yozali Nzambe yozali Nzambe yozali Nzambe yozali Nzambe Nzambe papa Nzambe na Isaka Nzambe na Jacob Nzambe ya mute akinaba ezali Nzambe obengaka na mosala. Yawe merci oyo opesaki mwana na yo na kombo ya Jessica Shushu opesaki ye lipamboli oyo ezali Manase Yawe parce que Bible elobi bana bazali pamboli kouta epai na yo. Yawe oyo opesi ye mwana oyo na kombo ya Manase. Yawe oyebi bandaki na mwana oyo abimaki na mokili banda premier jour na ye ti mokola lelo oyebi bitumba moni oyo mwana abudi bapasi moni oyo mama na ye amoni mpona mwana akoma boye Yawe. Soki mwana akomi na 10 ans oyo Yawe eza kaka lokumu eza para na yo papa, eza po yo oza malamu oyo linga mwana na yo jusqu'à oyo yo osala ya koleka kati na ye. Nzambe ya lola 10e année ya mwana oyo natongoli maboko na ngai likolo na lokoza malamu papa naza na orde palata te mpona kopesa mwana oyo nabengi yo Nzambe oyo obenganga oyo baki mwana aza lipamboli kouta epai na yo tika mwana o Manase na lipamboli Jésus Christ de Nazareth na kalite ya mosali na yo tala maboko na ngai likolo ya Manase. Yawe naza kobondela nasengi puissance na litre oyo ezika mwana oyo puissance moko te ya monde ténèbre eyebana kotouche même elamba ya mwana oyo. Yawe eyebana kobatela ye na ntongo na midi na pokwa na butu. Yawe mwana oyo atanga asilisa mwana oyo asala Bible elobi bana bazali pamboli kouta epai na yo lakisa biso ke ya solo
mwana oyo azali pamboli koude pai na yo asepelisa mama asepelisa libota asepelisa mokili mpona kombo na yo Yesu Masiya batela ye yawe kozalisa mama na ye te makoki ya komema mwana tina niveau ya étude ya université tina niveau mwana oyo azala élevé kozalisa mama na ye makoki te pesa vi molayi na mama na ye pesa vi molayi na mwana oyo misala nyonso mabe ya mokili esimba mwana oyo te maloba nyonso mabe esimba mwana oyo te badegre lwa nyonso esimba mwana oyo te balimitation nyonso mpenza ya mosika na mwana oyo bibelo biso ki yo bateli te na mosu akubatela bibelo biso ki yo pesi te na mosu akopesa o nzambe yo tobatelaka Israel olalaka tondimaka te yawe nayebi kozobatela Manase ozopesa ye kimia ozopesa ye longue vie parce que ozali nzambe yawe yo tosekofiaka pai na yo tokufisamaka soni te yawe kombo na ye kumisama na eleve kombo na yo natiki nyonso tuna eleka maboko na yo batela Manase nyonso tu bato bakoya na yango bambote nyonso tu bakopesa ye bapresente yawe yo petola yango na makila na yo emema skandale te na vie ya mwana oyo emema complication te na vie ya mwana oyo maloba nyonso mabeza na nguya te protection na yo divine likolo na ye yawe kimia na yo eumela na ye na kombo na Yesu Masiya amen. Ah, meu focar no é flash. Você é flash. Olha, você tá filmando. Sim. Vem botar pra cá, vem na câmera. Cadê? Marcela Cícia. Marcela Cícia. On l'air. Maora, Jani Aboavo, je te salue mon frère Balobi. So bomoninga na bimi bo faut repesa ka yende merci Jani Aboavo to za awa déjà na fête ya Manase esika wapi mwana kokisi 10 ans tozo fêter tozo mela je pense que Jogoland nous pas ali parce que batutu baza toza awa na Père Noël Père Noël Angola Père Noël Angola bonoti bonoti ya papa se présenter na baba Orlando ponga na yebe Père Noël ya Angola. Donc on a été se présenter déjà dans votre monde. Kombo ba yeberinga i kombo na ngeza deko yeyo oboyebi na mikinza putu deko yeyo boyebi bino moko bomonaka na zira bolangola oya sala ka ba succès be spectacle minene lokolanga
nayebi te mais na sepeli mingi na moni bino ba journaliste na biso bouti mikinzi boye ko sala makambo en tout cas anniversaire mona sali 10 ans de pouvoir azoba ko tika pouvoir ya anniversaire et pour anniversaire yo alingaki bale mingi na yeli ballon alobaki papa Noël yelanga ballon ngapena ko koma lokola lando yango na yele ballon lokola international grand golo na biso Angola zawa lando yango eza sengo anniversaire kene bien ba papa Tirbo bazawa masala nga Fabrice de Bruxelles pe na momo na pesi bana ba Shalom bana basala pe ba anniversaire bengi sanga tiko fele merci vraiment tu as vu que ton zoyo toza déjà merci vraiment merci merci Jani Abou. Yo yemi obiento sopeta munoka. Baby ke yemi obiento sopeta munoka ndi abota mali. Awa yo pesi bana champagne. Yo pesi bana ba champagne. Si porte kuiti na bango. Si porte kuiti na bango. Susa bagisa. Wacha. Ya bana ke. Bravo. Oyebisa camarade nanga Fabrice de Bruxelles. Makambo ya lukaki nga na shusha. Partout tozala ba anniversaire. Tozoko lobela kaka Fabrice. Motebele ba mwasi na bana. Ah Fabrice. Bakisa oyo. Batindeli yo ba shusha. Merci. Bakisa suso. Merci. Nyonso ya yo. Merci. Elugili na ba chronique guerre, na ba chronique kiss, na biso na Luanda. Là nous avons une Coupe d'Afrique au Kenya. Nous allons là nous Égypte la Coupe d'Afrique. Okatika ya yo mo esi. Yo ngeka ndele ko tokena mwa. Kusha mo kata yo sola na mwana yo. Ayandeke noni. Cécile, il y a un monsieur qui va filmer. C'est bon. Bana mina ba vanda woke landa mona ba mesa pardo. Ana seya mama kado. Kado abale okoma lokola landu. Oyo yeba na ba camarade ekori na bino. No kwa kei. Maria. Makambo susu muki, tuna papa Tirbo, yeye adunisha Ndeko balandi utima ora ndenge toyebisaka bino toya rara esiko information ezali toza na fête kaka ya mwana na biso manase toza na papa Tirbo o déjà boyokaka papa Tirbo bonoiti papa Tirbo tosepeli komona yo na ebite ba impression na yo par rapport ya mwana uti kokokisa 10 ans tozo fêter déjà eza bien yango bana erande wana ya merci tozaka wana Maître Molema ndenge boyokaka Maître Molema bonoiti na habité comme on a moi on a biso déjà à 10 ans tout ça qu'on fêter ben impression aussi tout pour na manasé
Bon, ben, impression, vraiment, c'est une joie énorme. Nous avons même tapé ça à travers Soucha. Nous, on est des invités pour notre honorer 10e anniversaire à Moana. Comme c'est Nzambé, nous avons 10 ans et nous soit à plus de 100 ans. Comme ça, nous serons tous ravis. Il y a longévité. En tout cas, surtout pour nous répondre à l'interview. Je vous en prie, cela fait part de notre devoir et on te répondre à l'invitation. Merci, maître. Pas de souci. Bonne nuit, bonne nuit. N'habitez pas de Landayo, papa. Ma présentation na Batbazo Landayo. Oh, excusez. Comment on a José Lito? Maître José Lito, n'habitez pas pression surtout pour moi en habitant Manassé. Ou tu ça là déjà 10 ans, tu as déjà à pleine fête. En pleine fête que n'a pas la CPL dans ma casse. Azamouano Azagi Mouké Namoni Akoli. Alors par là peut-être pour moi. Et nous avons évolué toujours. C'est ça. C'est par là peut-être que je dis que vous jouez non il pas menacé. Et puis à Makas, c'est un moninga, à Makas. C'est par là peut-être Nabi en tout cas il se trouve bien. Merci vraiment maître. Grand maître, merci. Ya, bonjour Lada, bonjour comment Nengenini quand même tous au solo là. Et j'ai un bravo. Ultima hora, tous à toujours en continuité. Yamaram Nabiso. Biga. Donc, tu as toujours ambiance, toujours continuer, tout solo la paix.
Merci, Naza A, Benana, Nirunanga, Djogo 23. Bonne nuit, mon frère. Yeah, bonne nuit, bonne nuit. Yeah, ton monio déjà, tout ça, Wanakati a fait à moi, on a biso manasé. N'a habité message, pour moi, on a un outil ça déjà 10 ans. Message, n'a il t'a ti. N'a souhaité que parabène, n'a moi, n'a moi, ça sali 10 ans, que ça 10 ans facilité, nous avons abattu pendant 10 ans, donc ça veut dire. Bien pendant donc il y a tous ensemble tout fêter na yende zala kaka. En tout cas merci Natonio penda boton de ming. Merci vraiment pour na CP lokolo. Merci wana Djogo 23 botu Holanda. Toza kaka pour fêter moi na tozo continuer kaka. Moi li loba na moi ni sala bien sans Isabelle la confesse du chef. J'ai des salés. Hein? Ouais déjà bazoche la biso déjà à Rolia hein. Déjà Tozo kende déjà na page ya Rolia, hein, tomati moi, tolia moi muke, bravo, génial, tolia moi muke après tozo ngato solo la to bina pour moi na kogisi mbula. Merci. Il fait de l'ali. Dijam d'abal, on fait de l'ali. Le petit Maoua, là j'ai mis. Non. Oh, il y a Viens à l'hôpital. Aïe aïe aïe.
Mosaka na face ya muda munene. Wow, joke. Buena, somos. Yo ya licencié en el lago, ahora ni pela. Ya va a eso ni ya. Eso ni aquí. Muy bien. Pas la fille là. On va passer. Avec ta route dans la mer. Hoje a quente não pensa muito agora, vamos quente. Ah, vamos lá para não vir na quente da mabê. Carisma macolote. Eu vim na próprio. Apesar da minha obra, amor. Ih, já muito na mão vida. Baba
On a même mis ça Ouais, merci, chers téléspectateurs. Nous sommes avec Manassé. Manassé, qu'est-ce que tu peux dire à toutes les personnes qui sont présentées dans votre anniversaire? Merci d'être venu dans mon anniversaire, merci. Bon, comprenez, en tout cas, merci à toi, Eugénie Aboavo, merci à Outmaora. Donc, nous avons déjà vite saison continue car avec Zemi Botibé Maramouizalara. Merci à mon boss Trésor Tilulu. Eugénie Aboavo. En tout cas, merci. Tout ça pour la continuité. Fernandez, bonne nuit. Bonne nuit. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de l'anniversaire de Manassé? Je peux dire que Dieu puisse le donner plus encore. Oui. Dieu le puisse lui ajouter l'intelligence, la sagesse, plusieurs choses dans sa vie. Il puisse vivre une longue vie dans sa vie. Je le souhaite seulement le meilleur, le bonheur dans sa vie. Merci. En tout cas, merci Fernandez. Merci. Yeah. Beaucoup bonne. Fernandez, en tout cas, comment on peut passer au WAP. Merci Eugénie Aboavo. Merci. Maman patience je pense que maman qui a Manassé n'a habité patience et là New York au loba dans l'anniversaire à Manassé surtout na 10 ans ou tu compléter on zamba sali grâce non donc tout ça vraiment c'est parce que azam mona o ya biso to boko la ndako to zarana tout le temps donc comme on a ici 10 ans chiffre rondo ezamo de sengo sali biso sengo yango to sali mo loro mo pona bana bazala kimio à l'aise vous pese pelisa biso nini o koko sengele na nzambe pona bambula o etikali
Non, c'est un grand batela après c'est maël abakisele wazangaki et plus en compagnie ti akokisambula homme sous akopé c'est 11 ans 12 ans 13 ans tous à la rappel toujours ensemble tous à la rappel autoko sala pour naé. Merci vraiment. OK, c'est bon, c'est Junior Fila, artiste, je pense que Junior Fila, bonne nuit. Il y a bonne nuit, osé, moi là, Ina. Oui, na sepeli vraiment, na ndenge ozana interview na ngashito, na ebite message na yo, pour na manase, ndenge uti kusalambula. Te message bineza bina mingi, te zara ba bon anniversaire na mwana na biso, tara manase mokonga, abakisimbula, kokisi 10 ans, aza mwana, ngapela memba na langa ba mwana ni awati. Notre fête maman mwana minga lobeza te donc Zambie a pesé maele na mama mususu pour akola bien quoi. C'est tout. En tout cas na moni kutu bana bazo kata danse mabe balandika lokolo papa. Bon nga mama musique eza famille eza famille na père nanga azana passer musicien donc biso na sorti na famille na so la musique. Bana père. Donc na peksa mona te nzela na so pour musique asali hein. Mais souci na ngazaka ina adresser kandi ay baka ko koma ko tanga esala ka bintu. En tout cas na tondio botondi minde on dit mais ko répondre na interview na biso na ultima. Merci vraiment Sam, bravo ebika kabani pa munyanga malgré tout na moni ote menabike musika mais tous toujours ensemble Roi David Bikuta tous ensemble j'ai deux Mercedes donc tu fêter la fête à moi na donc nazangi parole hein. Bravo toujours. Merci JP Latino Bio de Lix. Charles Jao Jenda JP Latino, je te salue pourquoi pas à toi héritier Kibala. Merci maman na ebité ta ke maman le kamanase message na yo pona mwana tutu mona déjà mwana salimbola disons na ebité message ne okikoza nini. Bon na sepeli mingi moi so akokisi 10 ans na sepeli mingi po abota makina donc vraiment na banane belé mais bakufa mais yenza ma protéger si lelo ya kosi 10 ans na sepeli makasa ngona ndeto sa moi c'est mon wewe nde pour sepeli sa mwana bon yango wana ka vraiment. Merci vraiment. Merci. Yeah. Toza na Chucha Lumière maman propre ya Manase na habité Chucha Lumière message na surtout comme mwana otio ko Sambola o yumo ozoboa qu'il est déjà ba fleur tout le monde déjà fait tu au fêter na habité message no pour moi. Merci beaucoup Osé mwana ina babika ka le savoir ne m'a pas merci mingi na ngola ultima hora etika Chucha Lumière te Babiangola ultima hora ezaka pour la matanga te pour la émission témoin te na anniversaire ya biso moko ya bana na biso donc angola ultima hora ezopesa toujours makambo. Merci na président Munyanga, merci na Mr Badjo, merci na Diogo Msolandu, merci aussi na Vilanga Deco ya otikanga te bozo ba image ndenge nini fait à moi ne baneno na école. Donc babolo to souffler pe na école malheureusement angola ultima hora commetto mais image déjà sur chanson qui on écoute toujours na angola ultima hora ndenge ni tout ça qui panique awa pe eleki toujours dans les bons malgré na baki maman na de kalonga muke mais na komisika nzambe parce que 10 ans facilité hein. Donc 10 ans facilité manasa koli ya obela trop donc so bat bazomo na manase grâce à deux quoi c'est ça Diogo landugu tandimeta bien bobo tarapé ngape nana za ngato nasano ba sentiment mokili bongo simate ngata so naze na obota nanga donc na obota nanga pour avenir eze belé donc maramnus to sala reza pour na bana bongo lobby tout à la représenter tout à des donc ba futur nanga yeyo yango zo maramnus so qui est dans le banc parce que lobby ba choucha to tika ba kombo esi la mutu so ya donc mutwana ya siko so mona il faut to bongi ça déjà ba futur na biso pour ba comprendre que choucha ça ra succès yeyo ah ça va. Il y a une potion, ça va, moi on appelle ça va, hein? Mais ça a été, à comment débrouiller, donc c'est ça quoi, merci Nangola ultima hora, ingénieur bravo, hein, bah bravo toujours et belé ingénieur bravo,
Merci à Baonyo sur la chouche à lumière d'Angola partout dans le monde. Hein? Mais autant on va comporter pour les bébés parce qu'on vite. Eh Michel Miguel Bokobo, ah bien le baby chouche pour la c'est $60. Oh donc merci à Michel Miguel Bokobo, Fabrice de Bruxelles, Bernard Salou, à ma maman chérie aussi, merci vraiment à ma maman chérie et merci aussi à Coco Bokonga, le papa de Manassé Bokonga. Hein? Il n'est pas souhaité moi on est les musique les Kimé. Les grands Djogo, merci et à Joël qui moi qui Nabi qui est besoin d'en Égypte dans ma préparative. Il y a Moussala, merci. Merci Choucha Lumière, Natonio Boton de Mingon de Mer pour répondre quand même à l'interview. Merci beaucoup. Ose Ozandakuna, ingénieur bravo Ozandakuna, Moussala. Internaute, il n'y a pas de sur ma campagne, la lumière d'Angola. Tara, je l'ai parlé. Narama Sandaku, tu m'as besoin de parler, je l'ai parlé. Donc, moi, ça li bat la penza ya ndako. Merci, tout le monde peut aussi la même sala, on continue vraiment mon sala. Na sentir, sentir. Na sentir sang Isabelle pas bisinga la confiance du chef Abi c'est bon. Merci beaucoup. Donc bolia liboko choucher ça facilité. Na fête za ramuto asimbi muto asali menga mona kangi makama mama kusa na tika muto kata kwanga. Sala frite men o etalio soso ni ngamo ko choucha lumière na koti mama de ko liet de ko bi lumière d'Angola makambu. Merci na président mondial. Ya merci. Yeah, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Merci à toi, ingénieur Bravo Balobi, les meilleurs. Babi Salara na liste. Il y a Salara na liste na liboko. Pourquoi pas à toi, à héritier Kibala ya Bamazo Ababi. Ici c'est allemand ya. Grand garçon Balobi, grand garçon Masananga Patrick Kupani. Dans Yoyebi, Koitia ba faire ça bien. Dans Ndeka to Salara. JP Latino Bia de Lix. Tu continues à n'engager tous au Sala et vous allez toujours bien ma casse. Pourquoi pas toi qui chinga Pemba la Balobi fait une valeur de diamant déjà bientôt la kin. Donc Ndeka Goyebi c'est un flat one comme d'habitude au Sala c'est bien. Merci na batunyo so ba ozali bako Olanda biso na Utmaora pour na ninte ko bisa baobe na zala kaka toujours na Congo Méthode TV le corridor qui assure. Merci, ciao.